Émission Bokoko Abayindo, ndeko nyonso, ndeko tobosa na bokoko na biso te, yango nde sali biso lelo tozala, tolanda Bokoko Abayindo, oyo epesami na ndeko na bino, Kongo Alenga, mwana Fumu Kimbangu. Le meilleur et donc les points à toi à la bouni. Et Dingoma Tikulu menga meto Tatu jimba kananzi tikulu Shimba Bonga Mbote na bandeko balandino so balandaka émission Bokoko Abayindo oyo epesami na ndeko na bino Kongo Alenga mwana Fumu Kimbangu. Nzambe apambola bino bandeko kimia nzambe ezala kati na mabota na bino ndenge tomesana kokuta na mokolo yenga nzambe azwa lokumu tosengi na Fumu Kimbangu pe nzambe na biso azala na contrôle na masolo tokosolola lelo molimo santu oyo kobatelaka biso ezala kati na biso pe na bino bato bokolanda ngai vraiment bopartage nzambe apambola bino na bandeko nyonso bapartageaka pe na bandeko nyonso oyo bolandaka émission Bokoko ya Bayindo. Bokoko Abayindo olingo linga te ndeko na ngai ozali toujours na kati ya bokoko. Ezala oboyi yango me bandeko na ndako na yo ozali kaka na bokoko. Kolia na yo oliaka ndenge ya bokoko na yo. Koloba na yo munoko ozali koloba ezali ya bakoko na yo batu ba heritaki yango. Po bakoko na yo nde batu bayaki na maloba oyo tobengi lingala to langi oyo ezali ya bakoko na yo. Kikongo ezali ya bakoko na yo. Chiluba ezali ya bakoko na yo. Kasi bandeko na nga boyebaka yango Swahili ezali ya bakoko na biso te. Swahili ezali langi oyo mindele baye kosala yango po basala tribu moko boye to langi moko boye na kati Afrique. Ezali entre Kikongo lingala esangani na Kiarabe yango esali Swahili. Kasi tribu Swahili bandeko ezalaka te. Yango bandeko tika tomonisaka bino pe makambo wana mutu moko tabetaka tolo alobaka nga naza tribu ya Swahili. Tribu ya Swahili ezalaka te. Neti ngai naza muyombe na wuti na tribu ya bayombe. Po tribu ya bayombe ezali. So poza muluba outi na tribu ya baluba. Tribu luba. Bayanzi pe bazali na tribu ya bayanzi. Basakata pe, batetela, basongo, bambunza. Donc biso nyonso bandeko tozana ba tribu na biso. Do bandeko balobaka Swahili o bazali kuna na Lubumbashi na Katanga to o bazali na Kivu kota Kisangani Goma baza pe na ba tribu na bango. Yango tosali kaka bref na émission na biso mokola lelo tokokenda ngo na lombango te kasi ya solo bandeko lelo na kobetela bino masolo oyo batu mingi balobiki ya solo bino bozali kolobela bokoko kasi ya solo ti lelo pe loko moko ya malunga bosala te pe mboka yango pe kaka ezali kobonga te. Yango bandeko nga na memelaka bino toujours ba image na ba photo bomona na sima ezali bongo maboko ya batu ezali koluka mai. Bomoni mai bango nyonso batie maboko esanse bazwa ta mai
po bamela. Nzambe ndenge asali mokili bandeko ayebi tina oyo atielaki biso mai. Soko okeye na Afrique okomona ke ya solo bandeko na ngai mai ezali partout, surtout biso na Congo, na République démocratique du Congo, bandeko mai ezali loko moko tozali nango ebele na ndenge ya kosakana te. Kasi ya solo bandeko tala maboko ya bato, tala lelo oyo bandeko mingi na Kinshasa bazangi mai. Yango biso tozongisaka kaka bato na ndenge ya bokoko. Bakoko na biso bayebaki utilité ya mai. Mai ezali utile na mutu. Mutu azali na droit ya komela mai, pe mutu azali na droit ya kosokola kaka mai wana yango tolambelaka. Kaka mai wana esalaka misala ebele sokolaka bilamba. Mai epesaka pe un plus na nzoto ya mutu. Mutu faut sokola ndenge bakoko na biso bazalaki chaque jour il faut basokola. Botala ndenge bakoko na biso bazalaki bokomona ki ya solo na ntango ya kala bakoko na biso parce que biso tozongaka avant mundele aya. Parce que bato mingi bakanisaka ke mundele mutu aye kocivilize biso. Ke mundele mutu asalaki eloko oyo neti tolati boye ye mutu aye kolakisa bakoko na biso kosala mutu boye. Mundele mutu aye kolakisa bakoko na biso kolia na lutu eza archi faux. Donc tozongisaka bato ke bayebaki ya solo mundele te mutu aye kolakisa biso mai. Ke biso foto melaka mai. Ke tozangaka yango. Mundele te mutu aye kolakisa biso ke ya solo na kati ya mai ezali na bambisi. Yango bandeko na ngai bakoko na biso bayebaki ke ya solo mutu akoki kozanga mai te. Mutu il faut amela mai, il faut asalela yango na kosokola, il faut asalela yango na kolamba, il faut asalela yango mai ezali na mosala ebele oyo ekoki kosala na bomoto ya mutu. Kasi botala lelo bokomona ke ya solo mundele aye a civilisé soi-disant. Alakisi ba politicien na biso lolenge na bango ki bo bango ya bamindele. Kasi ya solo bandeko biso na kati ya Congo toza kozanga mai. Mai na Congo ezali te. Bato bazali na Kinshasa bazali koyoka pasi pona kotoka mai. Bato bazali kouta na bakisenso bazotambola na babido bana mike pona nini. Agence Fret Pochan Handel. Agence Pochan Handel. Bana Alman, Agence Nabino, Agence Pochan Handel. Mobange na agence. Ndeko soko lingo tinda koli na yo, karton na yo kangi kitoko ndengo kangi, ndenge kokoma na Congo na Kinshasa. Ndeko soko lingo tinda koli na yo na Kinshasa to na Luanda na Angola, olingo tinda voiture na yo na agence Pochan Handel ya sur même bapine ekokoma kitoko. Agence Pochan Handel numéro 1 na kati ya Allemagne. Pochan asengi na bandeko nyonso bozala sur biloko na yo ndenge otie ndenge ekokoma. Ndeko nyonso ozali na Allemagne, bana Angola ya Luanda, bana ya Kinshasa Congo RDC, bana ya Brazzaville, agence Nabino Pochan Handel. Pochan Handel ye deux fois te bateau ekendaka ntango nyonso chaque 3 mois bokomona bateau ezali na mboka ya bakoko. Pochan Handel
oyo azosala fierté ya bana RDC mpe bana ya Angola. Pochan Handel, numéro de téléphone, contact ezali plus 49 152 025 177 31 plus 49 152 025 177 31. Ndeko soko bengi Pochan Handel akokoma sur place na ndako na yo mpona kozwa koli na yo to mutuka na yo. Bapine pe kokoma kitoko kitoko. Pochan Handel, ya sur tokos. Bon, oyo eza conteneur touti kosala tosilisi na hiver na baneige tosilisi siko conteneur bazozwa yango. Donc masolo yango tosalaka eza Pochan Handel. Pochan Handel mubange na shipping le number 1 na Germany. Donc abeti masolo donc ndenge eza boye kala te baleo banini. Donc oyo nyonso atiaki biloko na ye azala sur na mars déjà première semaine na mois de mars azozwa masolo na ye na kini. Donc eza babiloko ya deux fois te non boye na boye te biso tozosala tozoluba et puis masolo ezokende. Voilà de temps à autre ba conteneur ezobetama oyo mpe alingi batikele conteneur. Pochan Handel oya mobimba aya atikeli o conteneur posala masolo na yo atikeli o vendredi na pokwa lundi na 8h aye kobenda masolo na yo. En tout cas conteneur ezaka conteneur ezaka tuba te mais ezalaka nde mosala. Donc tolaki tosali tolobi torealize yango oyo neti na filme Pochan Handel azaka wana po ayedaka bino. Oh non, ngai kutu batikela nga conteneur te nga na oya na tikeli yo osali na ye kobenda. Voilà oyo masolo Uluka mai. Est-ce que ezali volonté ya ba politicien na biso to ezali mutema ya mabe balingi bandeko na bango bamela mai te? Yango biso na bokoko toyaka kaka komonisa. Bato mosusu balobi ke ya solo bato bakoma koza kosambela chaque dimanche kasi ya solo Congo ezali kobonga kaka te. Congo kaka pasi. Mais lelo mokola yenga soko ke na Kinshasa bandeko commune nyonso tuto zone nyonso nde biso toko benga kalatan tozoki na Kinshasa po bato ebele te lelo bakombolaka te biso touta babraza tomesana deja na bacommune mais bato baza na Congo na Zaire na ntango ya kala bayebi kaka bazone zone de Kalamu, zone de Mbumbu Selembao, zone de Matete, zone de Njili. Mais lelo comment ba commune soko ke lelo komona yango etondi na ba église na ba balabala bandeko na ngai okoboya ya solo bato bazali kosambela kote mosusu mpe bato bokoko mpe ti lelo babima bango mpe kuna bazali kosambela bokoko na ndenge kosangana te. Kote ya bokoko bango fumuki mbango. Kote ya oyo tobengi ba chrétien christianisme bango bazosambela Jésus. Mais bandeko na nga ba pays nyonso Afrique et surtout pas na biso na Congo bato tout bazali kokende kosambela kasi ya solo souffrance ezali kosila te. Souffrance ezali kosila te bato bazokende kosambela na ndenge ya kosakana te kasi ya solo bandeko na Congo peuple congolais azali kaka kosouffrir pasi na pasi. Otala elenge ya mama oyo
azali kotuta mabanga na nzela na pays ya pays nini République démocratique du Congo. Po nini a se débrouiller. Il faut aluka mabanga, libanga moko munene akati atuti abeti beti yango muke mike ndenge bimi bongo atiango wana po mutu akoyi kosomba po a vivre, a survivre, a meka kobokola ta mwana na ye oyo bozo mwana wana mwana na ye oyo azali pembeni po a meka ta mwana wana a meka ta kozwa eloko ya kolia. Me bandeko na ngai na RDC mboka na biso mboka ya Congo vie oyo bato bazali ko vivre même mindele baza kotuna. Pourquoi bato baza ko souffrir na Congo? Pourquoi vie ezali chère? Balobi que to vivaka na moins de $1. Mais $1 moins de $1 yango wana pozwa yango $1 à pamba na Congo pozwa yango ezali passe. $1. Tala mama oyo soko tala omona kaza mukolo te mais elongi na ye komi ko changer akomi ko koma neti mukolo mais so tali age na yo komona mama oyo azali nano elenge asali suki na ye kitoko mais vie azali ko vivre soka se débrouiller te po mobali azali na musala te. Ba société ya boye oyo ya mabanga boye soki batongi yango na Congo papa ya mwana oyo toza komona akozanga musala te. Akozanga musala te. Est-ce que ezali volonté? Bazosala yango na volonté na bango bapoliticien na biso faire souffrir peuple to ezali kaka motema ya mabe. Bato baza kosambela baza kokanisa ke Jésus to kimbangu akokita na Congo po apesa bango biloko ya kolia to atongola bango ba immeuble ya minene. Ya solo bandeko mboka ya Congo balobi ke ya solo ezali mboka oyo ezali na souffrance bomoni ndenge mama oyo ndenge azali ko souffrir. Botala ya solo bandeko na ngai basaki oyo bozali komona ezali ba cobalt. Oyo boza komona ba jeune oyo bazali kobundana pona kotia basaki wana na kati ya mutuka. Tala ba congolais ndenge bazali ko souffrir. Cobalt oyo ezali na mabele ya bakoko na biso. Cobalt oyo ezali il faut biso ba congolais faut to profiter nango ndenge to monaka pe ba mindele oyo baye ko coloniser biso o ba memeli biso kibo bango o lelo ba politicien na biso bazali kokoka ko salisa peuple te. Cobalt yango moto ezali kosala ba voiture électrique oyo lelo toza komona eza kobima ya kitoko ya modele. Cobalt moto eza kosala yango. Cobalt ezali na Afrique mais biso na République démocratique du Congo toza na cobalt na niveau moko okoboya. Cobalt ezali kuna bandeko bomoni basaki ya basaki oyo ezali muke bato bazali kosala ngo bandeko na ngai bazali komona passe pe makolongulu. Cobalt ezali ba produit moko déjà bandeko zalaka malamu te ndenge ndeko wana za konyata ngo ti aza kozwa yango aza komema yango aza ko respirer yango bilamba pe ya malamu te pasuka bandeko suka maladi pe ezali kokota ye na kati ya nzoto mais muto azali ko réussir ezali bongo les politiciens congolais. Bango batu bazali kozwa mbongo bana na bango bakoki jamais koya kosala mosala wana. Bango bazelaka cobalt tango ekei etekami mbongo oyo de millions de milliards ya mbongo ya cobalt tango ekoma papier nde bana na bango
babandi sikoyo kosala ambiance babandi kosakana na mbongo ya l'État. Est-ce que bakoko na biso oyo bakolo mabele wana parce que mabele wana ezali ya ba politicien oyo toza komona te. Bandeko na ngai émission bokoko bayindo toyaka kaka koyebisa bino ke tant que toza kopesa bakoko na biso mokongo toza ko négliger bango ezali pasi ndenge na yebisi bino ke olinga te bokoko ezali na kati ya ndako na yo. Bakoko na biso makambo bango basalaka ya malamu yango biso foto lobaka tozwa yango. Oyo pe sengeli ya mabe tokoloba yango. Sika wana oyo ke tala mabe ya bakoko na biso mais oyo toza na ngonga ya koloba malamu po toyeba kopesa bango ba honneur na bango et puis bazonga kati na biso na molimo po bayeba kosalisa biso po mokili ezali kokende mokili ezongaka nango nsima te. Mindele bayebaka te ke lobi tokozwa indépendance. Mindele bayebaka te lobi biso pe tobanda kolobaki ya solo
biso pe oya biso nzambe ezali kimbango bandimaka yango te parce que aliénation oyo basali biso de siècle ezali nsaka ve elobi Chikenja elobi Alpha Blondy ba Ouest africain mingi ba comprena ba mona ke soki bazongeli bokoko ba politicien na bango ba ko kanga bango ba ko freiner bango ba kenda na bango kota ba musulman ba koma ba musulman presque ba langa nzembo o bazoyeba ba nzembo ya révolution bato bazo ba patriote o nyonso tu bazali ko ba kemise bato wana nyonso tu bandeko so telle majorité ba koma ba musulman po nini ba moni ke bakoki kokima nzela christianisme te parce que christianisme yango ebomi Afrique malgré islam mpe ebomi Afrique mais bango ba préféré kutu mwa moke islam mais biso moko ba africain biso bato mwindu religion na biso ezali nini pourquoi toza kolinga kozongela kibokoko na biso te oyo yaleki oyo kovalorize biso epesa biso mpe bavaleur na mokili ndenge bachinois baindien mpe baza na oyo ya bango bamusulman bango moko baarabe mabele oyo biloko oyo ezali bazali kosakana nango mbongo ya mbongo ezali ya bakoko na biso bato bayebaki bandeko mingi bakolobaki ya solo eske bakoko wana bayebaki cobalt bandeko na ngai il faut koyebaka yango biloko nyonso ezali na se ya mabele na biso na RDC depuis bakoko na biso bayebaki valeur nango soki bayebaki valeur nango te jamais mundele akoki kotinda yo mutu mwindu okotaka na se ya mabulu ozwa biloko wana na se ya mabele yo mutu mwindu yo moko il faut to comprendre bandeko eloko nyonso ebimaka na kati ya mabele ya Congo ezali milimo ya bakoko na biso ezalaka pe révélé na ba ancêtre na biso tobengi bankulu to ba chef coutumier nzambe alakisaka bango ayebiki ya solo mikolo oyo biloko boye kobima mikolo ba bois sacré kobima na kati ya zamba mikolo oyo ba diamant kobima côté boye tout ezalaka révélé mindele bayebaka ngo na ba boussole na bango kasi ya solo bakoko na biso bayebaka ngo na molimo mundele basala sikoyo besprit wana nde tomonaka avion mundele akomisa ngo avion eloko moko eza komata eza biloko ya milimo bakoko na biso mayele wana mpe nzambe apesa bango kasi mundele aye kokata bango mpo nini mundele azali jaloux baoccidentaux alingi te bakoko na biso badevelope po soki bango badevelope na Afrique so todevelope to na Congo mindele bakomi na souffrance ya kosakana te bomoni bacasque bleu na RDC baye mpo na pete baye te ke ono toye kotia kimia mpo na baarme ezali awa na kati ya Kivu yango toye parce que barwandais bazali non bango bazali koya il faut biso bato mwindu tozala toujours na sous-ordre na bango tozongela bokoko na biso te tobosa na baancetre na biso tokumisaka kaka ya bango oyo ya bango mpe bakotikala kosala biso te eloko te mpe bakopesa biso mpe secret moko te ke banda lelo tolakisa bino ndenge basalaka motuka nde toza komona jipe wana jamais mundele akopesa yo akosala yo société moko na Congo ya monene esalaka bajipe parce que ayebi ke boza na barichesse moko na se ya mabele na bino ya danger peuple wana bango balingi te yango moni bacasque bleu baye kotonda na ebele na Congo mpona koexploite biso et non mpona kotia pe bango kutu nde baza wana minduki bakolinga bapesa yango na barwandais mpo babomaka biso bakongolais
yango bandeko na nga émission bokoko bayindo toyaka kaka mpona kolakisa bino ke bokoko na biso bakoko na biso basalaka makambo ya malamu oyo esengelaki biso tozala mpe malamu kasi ya solo occidentaux lokola azali motema ya mabe diable ekili te baza motema malamu te bango baye mpona kobebisa koneutralize koefase tout oyo bakoko na biso basalaki olinga te bokoko ezali na ndako na yo kolia na yo ndeko pasteur mama alambelaka yo mfumbwa to pondu eske ye mama wana ye mutu ayebaki ke makasa wana baliaka yango to koko na yo mfumbwa pondu ya madesu sakasaka madesu bitekuteku wangila mbika ndeko na ngai yo kendeke église ndeko sambelaka kindeko na ngai kimbangiste bandeko tososola bokoko mfumu kimbangu akangamaki po ayebisaki mindele ba vérité peuple oyo boza kokosa lelo me lobi boyebaka yango akoyeba monene na ngai lelo oyo toza komona mfumu kimbangu pamba me bato bakopesa ye lokumu ya makasi bato ta mosusu bakoya na 3000 ans Bouddha po araignée eliaki baseke de seke Mahomet po araignée eliaki mpe baseke baseke Jésus mpe ndenge moko biso baafrikain te lelo nzela mosusu eza te kaka nzela mfumu kimbangu mfumu kimbangu alobi tozongela bokoko toyeba nzela toyeba nzambe ya bakoko babelelaki bandeko na ngai tokomi na biso na suka lelo ezalaki mokolo alengana memela binoka émission masolo oyo poti ya solo bocomprendre ke ya solo mindele balingi biso te kasi ya solo bandeko na ngai bato mingi boza koloba bokoko eza kosala eloko te bokoko eza kosala eloko te parce ke mindele bango bazwi batie baklasse oyo lelo tokoma kotanga mindele baye eloko oyo bakoko na yo bayebaki bango balingi te yo bango na monoko na yo oyo tobengi yango mutu bango balobi ke mutu te lobaka la tête
ya bilaka. Mokonzi ya likolo ekitaka tina mokili ya Kongo, bametaka nzambe mwana molimo santu bajali kati na bino, kasi Kongo ozali koyeba te kofika kocola Kongo sosola osali mboka ya bilaka. Suki. Quand balobi kolobaka suki te, lobaka cheve. O comme nango munoko balobi lobaka la bouche. Zolo le nez. Misu les yeux. Lingala munoko lote ki Congo to chiluba. Balobi kolobaka susu chiluba te, to ki Congo te. Le baga français. Le baga français. Moko, balobi 1. 2. Mi balé, balobi le baga 2. Siko biso moko, tomi tu nanan. Est-ce que mindele, eloko nini oya malunga, balakisi biso. Munoko munele leki biso na nini. Bandeko na ngai tomi tuna mindele munoko na bango nyonso to bana Europa eleki biso na nini po loko nyonso mundele alobaka mo nyonso koloba na lingala to na kikongo na chiluba ezali me botala bino moko balakisi biso baklasse yango bato bayekoli baklasse wana bazwi badiplome wana bandeko balingi kobongisa mboka te, mai balingi kotia te, courant yango tozwi courant, balingi kotia courant te, tozaka komona passe. Est-ce que ezali mindele bato balingi biso te, to biso moko tolingani te? Pourquoi biso moko tozokoka koinvente te? Tosalaka pe ndenge mindele basalaka, osali pe linete ya boye pe tosali linete. Portable pe lokwa tozana bakolta na biso pe tosali portable. Tosala pe avion. Oh, ndoki apumbwaka na butu. Lakisa pe mayele yango ndenge opumbwaka okendaka ti okomi pe na ba Belgique soki ba mboka nini oza na Kinshasa oke kolia mutu na Angola na Rwanda. Okendaki ndenge nini? Vitesse wana oza nango ya ndenge nini okendaki okende aller retour. Mundele asali ya ebimi na avion monteur moko munene basinga singeleke belé batia yango tina kati pe zo mata ba pelisi mati pe likolo ba hélicoptère bloc belé voiture okota botala moteur bloc belé oko démarrer ozo kumba pe mutuka oya biso ya kolia bato motema mabe bolingi te bandeko na bino pe balia bino bolingi bino moka bokoma na bambongo. Merci mingi na Fachi Beton oyo lelo azolakisa pe azotonga banzela parce que baprésident surtout baleki na Congo bandeko na ngai botalaka misala na bango basali nani aleki nani azocomprendre ke solo mboka oyo il faut to valoriser yango ekoma pe mboka moko esengo peuple pe abanda kozwa mai olieka welelaka mai na maboko po amela
au lieu que bazoka ba bidon, au lieu que peuple a na souffrir ko tuta mabanga jeune fille moko boy aboti mwana azoko s'en sortir te akomi ko tuta mabanga donc pour parce que passe eleki aza koyeba te bandeko na ngai. Pourquoi na Congo toza komona pasi toza koyeba te pona nini? Nzamba azwa lokumu. Merci mingi bandeko. Eloko kana website bino ke bolinga te bokoko za kati na bandako na bino bo partager émission vraiment ko zale sengo mingi émission bokoko ba yindo chaque dimanche bo s'abonner na Congo Alenga TV tozali ona pona bino ngande ko na bino na komemela bino toujours ba sujet bokoko ba yindo tolobela ka makambo etali mabela bakoko na biso. Merci mingi na ba messager. Merci na bandeko nyonso yo bozali kolobela bokoko nzambe apambola bino na bosanete ba pasteur pe mingi oyo bazali ko reconnaître vraiment bokoko. Merci mingi nzambe apambola bino parce que biso nyonso surtout to wuti kati na bakoko na biso kolia na ngai komela na ngai koloba na ngai o naza koloba monoko oyo ezali ya bakoko na ngai naza fier na bankulu oyo pe bayaki kosala mosala ya nzambe kati na mabele ya bakoko. Vraiment nzambe apambola bango biso tozalaka na esengo mingi ntango toza komonaki ya solo Fumu Kimbangu oyo atelemaki mpona kolakisa biso nzela ya solo na makambo etali nzambe ya mpungutulendo to mvidi mukulu to nzakomba to mungu baba bandeko ezali esengo kasi ya solo bandeko na kobeta sete boyebaka yango Swahili ezali trebite. Bandeko nyonso bolobaka Swahili bometiaka lolendo te ezali tribu moko te ekobeta toloke ya solo biso tozali tribu Swahili tala mabele na biso bakoko batikela biso yango oyo eza te. Bandeko na nga boza kuna na Kisangani na Bunia Butembo kuna na kati ya Lubumbashi boza na bekolo na bino balubakati boza na bekolo na bino zebele kuna Kisangani bino moko boyebi ke nga ekolo na nga naza boy ndenge nga naza Mukongo toza bakongo na kati ya bakongo na Congo Central toza na bantandu besingombe banyanga bamboma toza na bayombe toza na bandibu toza na bambata bato bandundu baza wana baza na bachoko bazali bayaka bazali basakata bayanzi bapende ndenge moko na Équateur ndenge moko pe na Kasai batetela baluba bazali donc baswahili pe oto boloba tobenga tokoma kobenga bino kaka baswahili mpona kozanga koyeba mais tribu swahili ezali te na logique na kati ya Congo langue wana ya swahili toyebi te mais un jour baprésaka bakoya na bango parce que ekomi langue moko oyo lelo mindele baza kolinga edomine Afrique. Il faut faire attention. Bakoko na biso batikela biso bakikongo bachiluba tokotikala nango Swahili ko dominer ba langue oyo autonomité jamais. Swahili ko kozala jamais likolo ya kikongo ya chiluba ya lingala jamais. Merci botikala malamu nzamba pambola bino zaki ya bino ndeko Kongwa Lenga mwana Fumu Kimbangu tokutani bongo lisusu dimanche nde tokosolola lisusu masolo oyo etali mboka na biso mboka ya Congo oyo bakoko batikela biso vraiment tukant kimia nzambe nzamba azala na bino ndenga zaki na biso ne bandeli molimo santo oyo ebateli ngai vraiment na ngolo pe na nguya Fumu Kimbangu nzamba azwa lokumu. Merci mingi tokutani bongo mokolo ya yenga nde tokosola lisusu vraiment ba sujet bandeko pe bazali ba sujet bo pesaka bo tana ba commentaire na YouTube biso tozora toujours ba sujet toyaka pona komemela bino
oyo esengeli tomema. Merci mingi, Nzamba pambola bino, toujours ingeta, 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 tokuteli bongo, mokola yenga, matondo mingi, ingeta, ingeta, ingeta. Mon janvier, bossan cambié, bossan cambié, yo assez bon mon janvier, mon janvier, Bokoko. Émission Bokoko Abayindo, ndeko nyonso, ndeko tobosa na Bokoko na biso te, yango nde sali biso lelo tozala, tolanda Bokoko Abayindo, oyo epesami na ndeko na bino, Kongo Alenga, mwana fumu Kimbangu. Le meilleur, et donc les Koinjo Atoya.